Ma tondo mingi bandeko balandi yenge kino bambote na biso banso baye bazwili baku ya kolanda biso tata Ngunza tango na tango tozali koya liboso ya bitando na tina selioko ya kolamusa moto moyindo oyo alalaki déjà 5 siècles toza ko atteindre vers la 6e siècle wapi oyo l'Occident na ba système na ye nyonso ezali endorcissement faiblissement ya la race noire. De bongo tata mokeli abikela mobiso liziba ya maso ebandeli ya maso akotikaka te race moko azala dominer éternellement nde akotindela bango kaka batu lokola bango oyo babanda koya au fur et à mesure kolamusa bandeko na bango e bakoyaka na race na bango po communication ezala facile po bayoka bango bo elongo bani. Kasi l'Occident salaki maele mabe alongoli ba hymne national na balangue nationale et alongoli éducation na balangue nationale et alongoli ki bo moto ya moto moyindo kata moyindo e bongo aingelesi filoposo pembe nde ekomi bozabolo bosatana bokadia mpemba pona biso baindo wapi oto ali bongo kobunda longengo eingela na bana baindo kasi ezali bongo etumba moko facilité komona ete tamulai ya kola lipongi ya moto moyindo e akomisi mundele l'Occident akomisi nzambe po azala bien po vivre faut sentir au top au niveau il faut aloba bankota na bango aya bamboka na bango veut dire il faut asala makambo à l'égard ndenge moko na bango a comparaison na bango e tolobaka ngo mbala mingi soki ali soso atiki kosukola na zelo alandili bata sukola na mibale yeba ete kobunga ya soso kokoma na esclave alibata po kuna akokoka te na égalité olenge moliba po libata asenga ata botama bongo aza bongo e l'Occident ana habitude na ye ana tradition culture na ye oyo eza ya ye la homosexualité ya ye moni kobengana bakulutu bapapa bambutamutu baboti na kombo eza ya bango donc bana sens ya honorabilité te bayebi yango te moni nyonso wana bakopi ya Egypte antique nde esali bango bazala lokola bamona lokola peuple bantu mais baza bantu te na sens ya humain baza na humanisme te bango devant leurs intérêts veut dire nyonso ekufa nango baintérêt na bango ezala kaka garanti tozomoni yango biso banso matondo mingi mokakozwa ya biso walongo fumuki mbangu mokonzi mobikisi ya biso baindo mofungoli nzela ya lubiko ya émergence ya Afrique soki to écarté na fumuki mbangu sachez bien que l'Afrique ne sortira pas wana Jean-Marie Vanep moi catholique neteni ya Belgique alobela bato ndeko église timbangisi lelo oyo tosali makasi nyonso tolobi nyonso tokopie nyonso kasi Afrique atikali kaka na bas de l'échelle aza kaka tapi ya ba grande puissance ya ba loposo mosusu te bongo pasi na biso ezali kaka ete komona jeunesse oyo bapesi ye elikia bapesi elaka alakamaki jeunesse wana kaka le même jeunesse wana susu e baza kocuba tonga na lolenge nyonso po bala susu pongi ya mozindo kasi ngonga na ngonga eza na makambo nango makambo na makambo na ngonga na yango ngonga ya kotelema ya kolamuka la renaissance africaine esi déjà ekoki bakita bamata kaka même population wana akolamuka lelo lobi te makambo ekosala ete ekobeta ye makasi makelele wana ekoyokamela ye ekolamusa ye ata pongi ya kwiti ya bagene ya bawiski nyonso batie na Afrique na Congo ata miziki ya ndenge nini balakisi bato babisengo bafilme nyonso batieli bato distraction na badomaine nyonso ya bateatre ya bale ya bandenge nyonso e kolala kolamuka fumuki walongo fumuki mbangu mukolo bayindo ingeta aza kobunda na bastratégie nyonso oyo kosala ete
soulèvement populaire, conscience collective, ekosalama. Lobite lelo ekosalama. Lelo ekolekate lelo ekosalama. Matondo mokakozwa na tia Twalulendo ya Kimpavita na âge ya 22 ans alakisaki ete tosa capable na kibo mwasi na kibo mama na kibo nengwa atelemaki po alakisa catholique musapi passe na biso za bongo bino catholique parce que bozwi éducation na biso bozwi lolenge ya kotangisa la biso bolongoli etangela bakoko botie etangeli na bino botangisa biso bozabolo nde passe africain yango wana e catholique akita mata kokende kaka religion chrétienne kite mata kokende kaka islam idem bouddhisme ekuta mekate bakokende kaka bakokende soki kongo kozwa retard fumuki mbangu ana bana na bamboka nyonso mabele nyonso efanaki baindo na filika bana fumuki mbangu bazali bakotelama matondo mingi na bana bilaka na kibolenge baye oyo bazolanda nzela ya mvuluzi ya walongo fumuki mbangu na bosembo boelingi nsiku na Simono Anza tokolonge tumba matondo lelo bongo tokolobela elenge na botau alalaka alamukaka moumbo lingeta tata mokela kotika te race moko amitiama na esika ye tata mokeli soki eza la race noire te oyo aza ebandeli ya kozala ya tata mokeli toloba yango mbala mingi mokili euti na obscurité molili ya makasi nde bongo na molili wana yango eza bongo molili oyo ekelaka nyonso ekelamaka na molili molili nde liziba ebandeli ya kozala ya nyonso molili la noire créatrice même longengu lumière euti na molili lumière eza limité mais molili eza illimité donc lumière eza physique l'obscurité bon eza spirituelle la spiritualité est infinie à l'infinité de tata mokeli représenté par la race noire en Afrique oyo abombi l'élément de la vie elenge na botau alalaka lamukaka moumbu yambo tokota na masolo yango totala elenge ya mapinga Capitaine Ibrahim Traoré makambo ye alobeleli biso bilenge po toyeba ete ngonga oyo toza kokende nango mayemaso bongo tolobaki ezokokisama d'une manière d'une autre soki Congo akozwa retard Congo soki bakokanga grand joueur même défenseur atiaka bi soki azwi opportunité akotia grand Congo oyo bakangi ye attaquant 9 na biso 10 na biso bakangi ye kasi ya mipanzi ba 11 bazali ba 7 bazali ba médiateur bakomarke kaka Afrique ekoganye etumba oyo ya éveil ya conscience collective africaine tolandi baso Ibrahim. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation. Nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Et je pense que vous serez les bienvenus pour apprendre à vos jeunes frères. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus.
Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés, de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Vous êtes les bienvenus. Et il y a beaucoup d'autres chemins. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qu'ils ne laissent plus nos dirigeants faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est la mission que je vous confie pour réveiller le continent. Bon séjour à vous. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. La démocratie est l'occidentalisation au Yeroboma, l'ancestralité. Biso bokonzi ezalaka ya kovoela te me ya makila ba akitani na makila. Ape si duete me makila neza ki bokonzi. Vedi ana compassion na mawa. Ya batu vedi ye aliaka sima ya population. Azo sala en sorte que ba compatriotes ni na bazala no ba premier servir les peuples d'abord, mais lelo. Et lelo kokoma na mbongo faut sala kaka politique. Njoka oza gestionnaire ya ba minéraux oyo salité oyo o hérité te okuti kokuta par système diabolique de l'Occident a introduit élection la pays africain bon pomme keto kena bongo mais état nini yo zuli mboka et mboka comme na état nini population na yo comme si bana maturité nini obakisi nini ya malamu olongoli nini ya mabe papa akozala papa le azako ko répondre na ba prérogative na ye na ba exigence na ba devoir na ye le aza papa papa za sanza la bo papa malamu soki papa oyo aza démissionnaire et sima ya kokola ya bana bakotala papa na miso mabe ezalaka pena ezaleli ya biso te kolakisa mokambi kumu yekolo mokonzi mosapi kasi koloba na ndenge ya bososoli po asosola ete mokila molimo aza na neutralité. La politique ezwi gestion ba vie ya batu devenir ya biso bayi ekolo bayi mboka kasi komona oyo ba dirigeant africain bazo sala pedi bazo détruire baza ko servir ba intérêt occidental na détriment ya biso ba autochtone. Donc baza ko tika na position de faiblesse orie to ya nzela ya baye batombola mutu ya ko faire face pour na éveiller la conscience africaine. S'il faut to kufaka successive ingeta mobota ndimaka ko kufa pona bolamu ya bana mama le akima maternité n'est-ce pas que ça liwa mobimba douleur d'enfantement leur papa za ko pulmoner ko luka makoki n'est-ce pas ça risque à vie mobimba pona bolamu ya bana na ye et ndenge nini ba papa na biso ekolo ba gestionnaire de la res publica nos présidents ba gouverneur na biso
ba gouverneur na biso bazo kokate koyeba ete bazali banzambe na musuni fo ba pesa bien bon na musuni batu bakimi na losambo croyez-en que kuna bakozwa biyano nzoka te tata mokele si ami kabolana tata mokele azuzu ya mbote ndenge azalaka ye moko tata mokeli akomi batata mokeli fedi ami kaboli nde bencarnation ya badon tobotami nango biso na biso ndambu ndambu ozwi likabo ya gestion ya res publica ozali nzambe ya politique eleko wana bokonzi ya Congo signature devenir ya bato eza na maboko na yo e osali nini Mao aresisaki mission na ye akompena kaza motine na nzambe dans tout le monde équivoque serviteur de Dieu eza sacerdotal eza ba basimbi bible te tout le monde aza serviteur de Dieu na likabo oyo azwi azosala ngo lenge lingi tata mokeli pour l'intérêt général aza serviteur de Dieu président de la république aza mosali ya nzambe ministre aza mosali ya nzambe militaire mosali ya nzambe pour la protection civile et l'air bien pour la protection ya territoire sans jouer rôle na ye aza mosali ya nzambe donc mutu nyonso mama oyo asala bilanga il est aza mosali ya nzambe parce que aza ko valoriser mabele pour na bien-être ya population balia malamu aza ko suka banzota bato ezala malamu aza mosali ya nzambe donc mutu nyonso oyo azosala bolamu na likabo ye azwi na exercice ya travail na ye ni bonga na ye parce la pouvoir wana esala boy longo bani aza mosali ya nzambe donc tata mokeli nzambe azoseka mingi ba congolais pe ba indo ba pesi mkongo na bolamu batali na bango esika officialité ezali Mao a comprendre kazali motinda mi nzambe na ngonga ne pe mo putina a comprendre que aza motinda mi nzambe aza ko s'opposer contre bandekone aza mundele putina am tout monde te mais a comprendre que ngonga ekoki et il faut direction mondiale échanger parce que c'est au tiki ba anti-valeur oyo ba contre ba écriture na ba écriture sainte na bango ba na ba ambassadeur ba homosexualité ba hôtel ngo ba fond il dit bazo bato ba musicien ba homme de théâtre ba homme politique ba financer homosexualité parce qu'africain so ya koti na wasali ka faute tata mokela pese sou mkongo makasi et ba koko ba lo ba comme sou muskla sou makasi koleka ndio to komi pene mon ya renaissance africaine komi pene ya kotela makola mkana biso ko botama na biso to komi pene ba genre de mission o ezala kité jeunesse mo pesa tana ye na makambo o kolobela kinkulu bo fumuki koya ko efisala éveil à conscience kolobela batu wa longo fumuki mbango ezala kité toyaki ambale biso nyonso na musique na komona ke poto eza danger komona ke mundela eza danger te mais ba preuve nyonso eza kolakisa ete berceau ya humanité matrice ya invention ya technologie ya mathématiques c'est l'Afrique to Afrique aboti nyonso to sakapa na badonyo na pona ko éveiller bandeko na biso koloba ete mundele asalaki tabula rasa longoli nyonso ekoyi ko éveiller biso kolamusa biso atie ba base ba fausse base ba faux piste na terrain oto okende jusqu'à na ravin na libulu donc esengeli bongo wa longo fomoki mbangu moni o apa yebi nzela pai bolama bayindo bongo ezali ebo toza kotiama na sima mate ya fomoki mbangu wapi o ya telemisi bangunza banganga ngunza po bongo batambusa molongo mobimba Mao a comprendre que aza motinami ya nzambe andimi risque ya révolution culturelle zaki efandaki na 3 piliers tradition culture mœurs na conduite na l'habitude et permettre Mao azongisa botata mokeli ya ba chinois kati ya ba chinois état de la conscience ezongelo oyo Xi Jinping a côté ba infrastructure favorable et lelo oyo Chine puissance mondiale oboya sous Chine ndenge ni Chine oyo lobi aliaki bampuku ndako aliaki ba michopi
bamagoyodo bamabanki basoter aliaki biloko ya balianaki parce que baki na nzala moko tokoki koexplike yango te. Mais Chine nzoka ayebaki epai ya Mao ayebaki epai azokumba libota na ye peuple wana ilo Mao physique maza te. Mais vraiment na jour ya Mao cérémonie oyo eza kosalama baza kohonore makasi koleka parce que nini achangeaki ligne des choses. Ligne oyo l'Occident atrasa mpona biso mabe ya mwana. Tolobaka mingi changement ya système éducatif. Ta Ibrahim Traoré alobeli yango. Yango wana l'Occident kolinga ye te akoluka ndenge nini ya korenverse ye. Ibrahim Traoré na oyo azoloba na makambo oyo azosala. Ini fona mboka Congo tobenge kwa tulendo te. Azo permettre émergence ya moto moindo. Azo permettre autosuffisance dans tous les domaines ya moto moindo. Mais l'Occident a sepela te. Lenga sepela kite na Thomas Sankara. Lenga sepela te na Mbuta Lumumba. Ya ko sepela te na banko mibali o baza ba bateli ya Zamba Afrika. Alingi ba président faible, ba être faible. O a ko manipuler na ba franc-maçon, na ba Rose Croix, na ba français, na ba anglais, tout ça, na ba sémédic. O a ko balancer. Je ne pense pas que Ibrahim Traoré a ko risque kozwa makoki ya Burkina Faso so mandat na Europe. Nkato. Parce que bato wana bakokanga, bakalia pemba wana. Je ne pense pas ko pesa litoi na conseil ya moko ya loposo pembe. Ako pesa akoyi kutu kondima risque ya wana te. Il faut toyeba ete mutu moko takoya kobongisa Afrique na place na biso moko ba africain. Congo azui likabo pouvoir spirituel, likaba molimo zui epesa meli Congo. Et na mutu moko tasali preuve, lenge Fumukimba asala preuve na domaine ya religion. Donc Fumukimba il fallait to tindika ye, to teya ye, to yebanisa ye na bandeko baindo nyonso. Jésus abotamaki musika me ba potre bazaki risque. Ya kende ti basipali kotambola ba apôtre Paul Pierre po ba évangéliser sango ya Jésus wana yeba na bandeko nyonso. Et biso bangunza. Biso ba traditionnaliste, biso ba homme spirituel africain. To sala nini? Fumukimba to pese mkongo, to sala makasi Fumukimba wa yebana, ayokana, amonana, andima na baindo. Pamba te yenga na code secret ya émergence ya Afrique. Soki tolongoli Fumukimbango, to pese kaka mkongo, to chesika na yete, to landa oye ate ata lingeli biso te. Et pays mort africain te ekozala pays émergent, ekozala pays souverain. Totika la esclave à vie risque ezako to ba radier bino ba longoli bino kaka. Parce que nzete mote kotelema soki misisa na ye eza makasi te telemi te kele musika te na mabele. E Fumukimbango nde misisa ya nzete oya Afrika. Obongo biso tozali. Jeunesse oyo alakami na bilaka les mêmes jeunesse ango mutu ezate cerveau za susu te azako réfléchir te tebango mingi bakanga kaka grand joueur na match po ba biso batikeli espace ako gagner cette équipe. Donc Congo gâchette, Congo colonne vertébrale, Congo matrice de développement, Congo vie, pays vie, Congo. Fallait à communiquer vie, mais tela ne balali ici jeunesse wana. A complicité, na ba konzina bango, ya biyamba bapaya, na christianisme, islam, na théâtre, na bali, na musique, et tina politique, azo comprendre te yaza théâtre frère a joué rôle ya kola Moussa. Bayi ekolo, bayi mboka banana, parce que force ya nation eza bongo jeunesse. Lelo oyo Poutine aza ko tenir tête parce que atala nkango aza nango population na ye asali bibundeli ale na hauteur ya danger oyo aza ko luka. Macron atala bibundeli oyo basala c'est la jeunesse. Et basala kana kimo bangete na kibolenge
nde likabo za kozwa émergence nango kosala vibration nango kongala na yango oye to ba ete moment oyo toana dépense mpe ezala makasi na bascientifique na bata mayele ya baikolo Congo na toyotia mbongo na badepute député oyo ye moko en fait aza nanu ignorant nanu aza nanu koyeba te oyo aza bacerveau bazali système ya bourse eza bongo pillage de valeur fuite de cerveau lelo oyo tokomi komona Tiriki mboka moko pedi e tokende kosenga lisuni na Tiriki baya kotonga baya kosalela biso Tiriki oyo azalaki lobi eloko te Tiriki mais père Dogan afanda asali appel à ba cerveau ya bayi mboka ya bana na ye babima libanda pedi atie salaire x2 ba scientifique so ba futo kuna par 40 zogi na tigo zo bon 80 il o Tiriki sala nyonso ba drone a sala azotonga comme capable photo amise mbongo totia mbongo ici même kotambola na t-shirt mokonza mboka tambola po tia mbongo na ba scientifique nde ba kolongola biso na pasi tata mokela tindaka ba cerveau rare na Congo baza mais babimi libanda nde ebele na bademeni tout ozali congolais azali africain azali mais là tout le monde a pouvoir na sens ya pouvoir kokanga ngo tout ça na ba définition diabolique oh l'Occident a tie vocation ya parti politique hein ko garder pouvoir plus longtemps possible. Pourquoi faire donc l'Occident est boma parce que l'Occident kota ki na ba res publica l'air likunya amoni ke ko servir ba empereur ko servir ba roi moni na bango amoni ko ezala ko la malamu te ba généraux ba sali ba coup d'état ba se rebeller nde ba longola ki ba pouvoir royal na bango moni ko ba ko kumba modèle wana ya kibondoki na mboka dedi na mboka mobimba na école mobimba ba kumba wana planète mobimba te donc tozali na empire ba royaume na biso ya malonga bokonzi ezali te ke ya kowelela ndenge eza lelo na libanki na mpesa alingi nyonso azalaka mutu akamba na linzaka na musapa alingi azalaka mutu il faut mpe aux affaires autosuffisance ye mona na tonda na maklika bato na mafami kaka pasi Afrique ya mwana tata moke azotinda bato mokolo na mokolo même système oyo ya développeri même te Afrique ezokende ok Afrique eza chantier mobimba même te Afrique ezokende nani akostope yango soki bilanga ba engin eza te est-ce que maboko pe ezangi biso ya kosala il faut qu'orienter population logique démocratique logique ya démocratie logique ya l'Occident et qu'on fait émerger Afrique te même bango moko soki émergence na ba pouvoir militaire et orienter makambo nde ba stabiliser na ba civil moment au Congo Afrique yana besoin ya bankoi mibali oyo bafutaka ba problème oyo babouchaka ligne oyo bazo changer donne na oyo baza ko respecter ba dictat ba schéma tracé par l'Occident to na bango besoin te parce que changer le côté to landi l'Occident depuis 5 siècles yango ka to changer te est-ce que Afrique oza na passe ya courant est-ce que Afrique azangi batamaili oyo bakosala courant bibali ezali to na mo ezali tozangi bato wana baza mais baservango négligé même soki nzambe ayi akoya kaka kobotama lokola bato nyonso ndenge te ya nzambe akabwana na bamakabo oyo tozobotama nango nde toza banzambe moni ekozala kopesa yango opportunité koencadre yango nde ngengo wana longengo wana eza kozala affaibli matondo mingi na bandi esala pasi esala mawa jeunesse amona mokili te na forme ya kolatela mba te amona mokili te na sens ya koyemba na kobina te
et tout le monde a mobilité dans le sens batongela ngai nafanda na l'Occident si ba misale la kité tout le monde a mokili bongo te parce que monde occidental kalate lelo tolobela makambo lelo ezada autodestruction ekobunga ba grade cielo ekokweya. La mort de l'Occident est bel et bien déjà décidée na mokili ya molimo pa makambo nyonso ebandaka. Jeunesse africain oyo aza ko rêver nanu to délocaliser mutuki na biso makoki oyo gagné to tia en Afrique pour kuna d'Afrique on vit mieux que chez soi kuna de eza epai na biso. L'Occident a reçu la makasi à bondir insécurité en Afrique parce que tous les médias eza ba outil ya ba impérialiste ba outil du travail ya endorcissement ya refaire biso père ya outil eza ba bisalelo moni ya ba homme fort ya lelo poto kokate ko investir en Afrique comme les Afrique eza na insécurité bongo awo zimbongo lelo olukimbo pendant 100 ans na yo 50 ans 30 ans nkolo moko komi pauvre pour faire na kati ya kasho so bazwa nzela ya mwasi te mwana te walukolo futilité mosaki kala vedi baza na levier baza na manette ya commande so ba activer occupé ko désactiver donc garantie ya survie na biso ya en Afrique tondi ma risque na Afrique poza mboka ya bakoko mabiso héritage na biso totamukela pesi biso ngonga oyo ekoki bazotelemisa bilombe mibali oyo bakochange kaka donne matondo mingi omoni eza na réalité moko loposo pembe en fait azozala makasi parce que nani tocomprendre nani te tozalaka na pasi okomona bena mutu aza mutu na sansi ya kozala mutu mais aza mutu te parce que azososola makambo te alongwe na kibomoto donc ye azomona problème ya religion eza eloko moko ya moto na moto te religion religion wana eza tradition eza culture eza lolenge ya kozala na bino eya te ke bon vouloir na yo te eza imposé dès la naissance parce que obotami oloba munoko ya mama obotami na makili ya tata na mama edi elati yo déjà eza vouloir na yo te problème ya appartenance ya culture ya tradition c'est ça la religion pour na biso l'habitude comportement ba valeur eza yo te que yo ndete ke okolinga eza déjà imposition pour na bonne marche parce que oko vivre yo moko te moni biso to yebaki te kadena wenjizaki batiki biloko bongo vol l'Occident corruption banti valeur nyonso oyo l'Africain a s'accaparer nango euti libanda ya Afrique libanda ya Afrique libanda ya Afrique Afrique azana ba valeur ya tata mokeli ya malonga ya moni lelo même église l'homme africain ana kati ya catholique ana kati ya religion ya bapayame azokokate ko vale l'homosexualité parce que kibomoto na ye makila ne misisa ne mikwa na ye mpeve na ezokokate am na ye ezokokate kogobe yango eto comme ça normal mwasi bala mwasi mbala bala mobali tokokango te parce que ça ya biso te tobotami na yango te bedi makila bedi milimo na biso ezokokate ko kondima makambo wana c'est ça la religion obotami na yango tokoki te kobela de d'Abraham d'Isaac de Jacob eza déjà botutu po na biso Abraham azana bana na ye azana ba tekolo na ye tokoki te non plus kobelela Yesu aza ya biso te ni Mahomet ni Bouddha aza ya biso te parce que ayaki na race na biso te tokobenga oyo ayaki na loposo na biso po aza lulenge moko na biso po aza ya biso Fumuki Mbangu walongo Fumuki Mbangu nde ya biso yaki mpavita mbuta machua
ya vitankanga ya bakombo nyonso oya bakoko na biso ya monaki baptême par le nom eyaki koya ezipi bakombo ya bakoko moni ezipi kombo ya bakoko matondo tokoba na image oyo mona position christianisme atikeli baafricain batakolela mets toi à genoux mets à l'air. Le peuple d'abord honorable. Father Sema, le peuple d'abord honorable. Il pas les Libanais d'abord. Les Libanais d'abord honorable. Libanais na Sema ni bulongo waki honorable depuis quand? Libanais comme ni bulongo honorable Fateko wapi? Libanais qu'on a tosha 500 camions par jour pour un document moya. Ma document yoi. Fati utukomula la kwe Fati. Bakuti chatini Fati wetu Fati. Tangira ma document ngo Fati. Tinga ni Fati muja bulujini muja tini Fati. Fati muja bulujini. Libanais tu as 500 camions. Quel document voilà bana betu. Bingani. Betu dini mikanda yonse. Mubula babwetu mijimu yetu jishika. Bana batu bala ninzala Fati. Ujukwe bana betu. Fati tangira ma document os. Libanais tu amanye ou kadi famille présidentielle. Wa mutu benga te tu ba fik. Te tu bana ben. Awo utuanga tabatoka bali bane. Bati bibe mabwa yetu. Bati bibe société ni gouvernement Fati. Ah, balu baziko. Matendo mingi bandeko balandi. Ilenye mobali. Afrika nazolela. Azolela nani? Tubasala nini? Soki bango mo ba dirige bana na singa na kingo. Balibani. Toujours étranger, tata. Toujours ba étranger. Elenge ya botao alala kalamkaka moumbu. Comment expliquer déjà qu'on comprendre que bon moko nde bokasi. Ata musapi za munene mulayo okokate kolongola sinya musapi moko. Okokate ko nettoyer ko sukola lomino na musapi moko. Pedi imiter kozala bon moko nde bokasi. Pas toujours comprendre la montée. Pourquoi bosata na lati ba inde ba okokate ke na coagissé na kibo moko kolenga biso na bo moko e changer données e changer le côté olela ka koleli ti esili bazo continuer batu oyo ba yego sala biso mabe bazo ya na imiter na bomoko la bazu bokasi ya ko imposer ya ko sujetir ya ko contraindre biso po ba na unité moni lelo oyo France et Macron zo la unité européen écoute ali ko ti apesa connaissance ya bombe anatomique nucléaire na epanza na Europe mobimba parce que bazala ini parce ya bokasi Poutine wana zo ba territoire ya Union soviétique pas à subokasi Chine pe idem Taïwan azo linga je pas disons aya susu bokasi koleka Amérique 50 états bokasi koleka nini na africain azo kokate koyeba ete former zaka moko et nzete moko ba benga kango zamba te impossible na mukili moto okele ba nzete oyo zamba fo ezale bele ndi ba benga ngo zamba. Donc, bokasi ezalaka nebele. Il y a beaucoup de belé comme réseau, comme système, comme fonctionnement. Faut pas longola bino et ça comme impossible. Et c'est un chose et tant pis c'est un maillé le moko ko le kamakasi. Mais lelo oyo, les ofuka mozo les ko le la nana changer. Ce qui ne bango ba dirigeant na bino ba pesi bango mikanda ba exploiter bongo. 500 camions par jour ya minéral pour mozo bima. Oyo dans le secteur oyo ozali bon ba secteur monsieur combien de jours ba dream ba grand cas combien zo bima na minéré izo kende wapi izo kosuka wapi et africain zo kufa congolais zo kufa na nzala ye moko. Donc il a fallu ndebo sangana ba jeune ndenge tozali koloba mkolo na mkolo lokolo moko soki tambuli ba benga ye handicap faza makolo mibale veut dire unité plire le bandaka na d sopoza iboko moko oza un handicap oza limité ozomona lelo oyo ezo senga na biso ba jeunesse
te ba ete kati yango zala na biso bato photo tombola moko na photo to sangana to créer ba groupe ya réflexion to créer ba groupe ba mutualité ba groupe ya résistance na sens ya kozala bomoko kokabula makanisi po na lobby na biso zala malonga échanger soka to tikika kolela lela kaka kofukama kosengaka et ko changer donc il faut te imposer système ya gouvernance na biso ya l'état na biso faut te sangana parce que ye azoka kaka langage moko les botele nebele et boboyi makambo un jour deux jours ba libanda koyemba kosala marche koloba na taille wana akoyi kozonga sima donner ko changer mais soki te to continuer kaka boye moni douane les plus chers ezaka Congo mais bazui mukonzi ya mboka na eteni ya France bango basina bango révision ya constitution orie basenge douane quitter permettre biso ke ndenge l'Occident azo kufa lobi ke moi mke auto zui ezonga mboka rien toi changer soki ba changer constitution est-ce que ba changer mutu changer l'habitude d'un comportement mutu et changer alors ça ka ndenge moko moni soki mutu pesi mbeli alors ça na mabe o changer mbeli mususu nde asali malamu alors ça la mabe parce que état d'esprit na ye za bon faut yenda changer pour aiba ko changer ko sala la mbeli moni donc et puis pour na ye mbeli za élément ya menace na kanda zo aka mbeli na zo ba teke mbeli pe ko sala na cuisine et puis si pe vie te na kanda na ye a orienter pour la défense ya ba compatriotes na été ya c'est la mbeli na sens ya auto destruction ya ba compatriotes na ye donc ngonga ekoki jeunesse to sangana ko sala ba émission ko fingana te eko changer te ba ebi changer le côté et là eko changer bango kaka soulèvement populaire na sens que loko auto linyango échanger mutu auto boye na fonction oyo to lini secteur oyo zo solution na temps délai to le yango libanda le amwe bina que non ville paralysée ba kozonga sima mon il faut force wana parce que moto ezoboma moto force aza ko soumettre na force za principe nature ko changer ngote faut ko sangana amoni ba mbuta na busu ba mutakasa mbuta lumumba basangana ka abako baza so azaka ye moko mutakasa akosala ni ba ressortissant ba Congo basangana ka batie voilà Tira.